ngai kombo na nga Maman Séraphine Mbambi naza veuve Mambrikoko. En tout cas, o eza ebele oloba mama ezaka merci. Pour kotala vraiment na oya osala surtout pour na biso ba veuve, toza vraiment reconnaissante pour kotala tokoloba ke toza même rejeté même attend ba belle famille. Ya musupe na ba ami mususu ya mibali na biso. Kasi epa ya mama a considérer biso. Atali si biso ete or que veuve azal suspend na droit ya ko vivre. Ya kozala donc à l'aise lokola mutu nyonso. Et le but est que ce mibali na biso ba kei to comme bâtiment inutile. Donc c'est non biso peut penser bon mais maman ya kola musa sous conscience na biso apesi biso sous valeur wana atali si biso qui était atako mibali bazati toza en droit ya ko vivre ya ko sepela lokola batu nyonso na nyonso wana to pesi ka merci. Nzambe penza abakisela ya ebele koleka. Po mutu a soutenir ba veuve pe ba orphelin. Nzamba bosa na kaiti. Aleki mutu azo sala même ba sacrifice ba jeune ba retraite ko ke ba ngomba. Oh maman salaka azang sa biso ba mu. Azang sa biso vraiment maloba. Bon nga vraiment Nzamba bakisela ya ebele koleka kutu oyo ya zanango. Ngai mama Gisèle veuve ya Dadi Kambala. En tout cas eloko no senga ka mama merci. En tout cas vraiment to yeba kité to kokuta na lelo boy. En tout cas eloko no senga pa mama merci vraiment. To kana kate mama ko yamba biso lelo na kinga kati. Lelo mama yambi biso na kinga kati apesi biso valeur ki mama. En tout cas vraiment mama umela. Ngai mama Yvette Mbuku naza veuve papa Mundweri. Très bien. Yone mama akangaka boele papa Mundweri kufa bole la nelo. Ngai eza vraiment ngai donc ya oloba mingi ezate. Nini pona maman livre pona journal lelo oyo abengisi bino ba veuve pour boya ko fêter na le 8 mars. Bon en tout cas nazo pesa maman merci na ono sazo sala surtout pona biso donc vraiment maman merci na ono sazo sala pona biso ba veuve ozo bosa na biso te. Malgré mibali na biso bazali susu te mais sengo ozo pesa biso tozo mona vraiment maman te nzambe vraiment pambola yo lisusu abakisilo ya mingi to banda ko yoka kaka mboka oyo mais maman omoni si biso lisusu mboka oyo donc maman merci na ndongo so bosa na biso te donc nzambe apambola yo abakisilo susu mikole bele na sa mokili oyo. Et donc on y retenir lelo na makamno sur l'équilibre na bato balobi wana. To retenir rebelle toza biso peut-être toza boyesi to kolisi pe bana ba jeune fille bazali bon ba jeune garçon pe bazali donc oto ki lelo yango to ko memela bana na biso donc to bakisi susu implice na oto ki lelo pour na éducation bana na biso. Merci. Comment on a Mayolante? Moi c'est à Tukalomba. Ndenge kanisi biso en tout cas nzambe apambola ye makasi avec c'est implice na sala moyo oyo apambola libota na ye foyer na mulumba bakende liboso. Olongo nino retenir ya mutuya na makamno siliki lelo na bato balobi. To ba nzambe gazwa lokumu kaka. Po zabi mba liboso na nyata esika oyo eza pona ye. So ye pete na nyata awate. Bonjour Maman Chako. Bonjour Yaya. Tomonio lelo awa na kati ya kingakati pour célébrer le 8 mars et le mona maman. Websa ikamino bolo ba pour na maman livre na motema malamu zo manifester vers les artistes. Maman livre. Ha. Wana mama ya batuti. Mamo ya salaka bana na yebazala. Mamo ya yebi pasi ya bana Kongo nyonso. Mamo ya mona kake soko mwana zana pasi ya kokotike pamba te. Ngana uto kufela leki nango ya oya lani propre na poto mais maman lise va kanisi ngai alobite maman nanga ko lela leki boyete atindi quelque chose maman li va salisaka biso banda kala maman ya yebi biso koleka tale 8 mars oyo alobite ngana lobaka na be biso maman Olive abenga bato yoka nsika ka toyeka ko tambola pamba Maman Olive apesa biso toujours un plus bisira nyoso na kenatina ba conférence ba nini ebele ba grande dame ya Afrique mobima bayaka Maman Olive apona biso alibi bino pe artiste boya ko yoka masolo oyo ko sale la paix un jour boko mape bateau Maman Olive so lelo toye ko yoka masolo biso ba maman
le 8 mars alobi mama na mama ya koyoka aya kozwa liteya na ye mama azobota azwi liteya na ye biso bamama oyo tokomi na baage oyo tozwi mpe bateya na biso selon nzoto na biso ndenge ezosala mama félicitation mama merci mingi na nyonso ozosala mpo na biso mama nayebi eloko na koloba lisu te merci nzambe apambolaka yo kaka ya lobi nango toyebi oyo tokosala. Et de la femme, vous avez lancé un message très fort à la femme, au foyer, dans une famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Quelle est votre réaction par rapport à cette belle journée? D'abord, je remercie l'Éternel qui nous fait cette grâce encore une fois de pouvoir nous retrouver avec autant de femmes en cette belle journée du 8 mars, ici dans ce beau cadre où nous nous trouvons. Dans les parcs de la vallée de l'Ancélé. Mais s'il faut que moi je dise quelque chose, cette journée du 8 mars a une importance très capitale pour moi. Et je suppose pour toutes les femmes du monde. Puisque c'est une date qui a été obtenue par les femmes après un combat farouche. Un combat pas pour ravir quoi que ce soit à l'homme, non. Mais un combat pour que la femme puisse jouir de tous ses droits en tant que personne humaine, créée par Dieu, comme toute autre personne ou tout autre être sur la terre. Et cette importance-là que j'accorde à cette journée, pour moi, est une responsabilité. Une grande responsabilité. Personne n'oublie que la femme se trouve être la base même de l'éducation, de toute progéniture que nous pouvons, nous humains, avoir. Et nous prenons cela très au sérieux. Dans le monde d'aujourd'hui, ou celui d'hier, et même celui à venir, il y aura toujours hommes et femmes. Mais la femme a besoin de jouir de ses droits pleinement. C'est pourquoi elle s'est battue, c'est pourquoi elle a obtenu cette journée. C'est juste une journée symbolique, mais la femme devrait être contente d'exister et de savoir que tous les jours de la vie ici sur Terre sont aussi ses jours. On n'a pas seulement porté les pailles chez les femmes, mais on a réfléchi. Les femmes qui sont venues partent avec quelque chose, partent avec des connaissances. Et là, les organisations internationales appuient cette idée-là. Et là, véritablement, vous avez tapé un grand coup. Taper un grand coup, ça veut dire quoi selon vous? Moi, écoutez, de toutes les façons, les femmes ont encore devant elles beaucoup de challenges. Beaucoup de défis à relever, parmi lesquels, c'est pourquoi vous avez vu que j'ai associé et au thème d'aujourd'hui cette question de la santé de la maternité. C'est une question très importante, puisque si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire, que ce soit homme ou femme, enfant, voire même les animaux. Donc la santé est liée à toute autre chose, à toute forme de vie. Pour être productif, il faut être en bonne santé. Et pour nous, la femme, c'est très important, notre santé de reproduction. C'est très important. C'est pourquoi nous avons lié ce thème-là. Et je recommande aux femmes d'être autonomes, surtout financièrement. C'est très important, les mamans, d'être productives. C'est seulement comme ça que nous saurons atteindre cet objectif d'une manière zébrée, comme j'aime si bien le dire, par rapport à l'homme sur des questions professionnelles. Parce que moi, j'ai toujours séparé la question du foyer et la question de la profession de la femme. Ce sont deux choses
différentes auxquelles nous, les femmes, devons faire très attention. Merci Merci Bien. beaucoup, maman. Très souvent, après les joyeusetés du 8 mars, on a l'impression que tout s'arrête et il faut attendre le 8 mars de l'année prochaine pour que la femme se relève encore. Est-ce que vous comptez, encore une fois, comme vous le faites, intensifier les activités de sensibilisation? Non. Là, je vais vous informer, messieurs les journalistes, que peut-être c'est vous qui ne faites pas assez d'investigations pour savoir que la femme est active, pleinement active, presque en plein temps. Ou du moins, devrais-je dire, la majorité des femmes. Parce que vous pouvez d'ailleurs faire une petite comparaison. Encore, il y a quelques 10 années passées, nous n'avions pas encore un nombre aussi important de femmes leaders politiquement comme aujourd'hui. Ça veut dire que on ne rentre pas dormir sur nos oreillers sans rien faire, parce que ce que nous recherchons, c'est de pouvoir évoluer au fur et à mesure et ainsi bien préparer l'avenir de nos enfants. Parce que pour nous, les mamans, c'est par l'instinct naturel, l'instinct maternel, naturellement, nous œuvrons beaucoup plus pour que l'avenir de nos enfants soit meilleur. C'est ça l'objectif de la femme. Et je suis convaincue que à l'allure où les choses vont, demain, après-demain, ne soyez pas étonnés que les femmes prennent le pouvoir pour ainsi départager toutes ces querelles que nous vivons tout le temps, surtout dans les domaines politiques, entre les hommes qui veulent seulement prendre le pouvoir et pour ne pas bien servir, pour ne pas bien redistribuer, sinon après, les droits de tout un chacun, comme citoyen. Merci beaucoup. Voilà. Oui, je peux. Maman, pour Nani, nous allons relâcher la femme. Mbote mama Olive. Mbote. Baotela biso mokili mobimba penza le 8 mars okokisi penda kosangisa basi nyonso oba kosala misala o kabana penza secret on ezano nini? Secret nanga eza bolingo. Bolingo nanu ya mboka et puis attention particulière oyo naza nango vis-à-vis ya moninga nanga mwasi, particulièrement ya République démocratique du Congo et en général mwasi ya mokili mobimba. Basi okota biso partout monde entier ba retenir nini ya makasi lilo? Basi ba retenir que biso ba maman, biso basi ya mokili mobimba. Toza na besoin ya autoprise en charge. Toza la autonome pour que ba droit na biso eko ba kokola de façon à ce que to comme na niveau oyo biso basi to lukaka na ba question professionnelle, na aspect professionnel, to comme 50-50 na ba droit na mibali. Par exemple, lobby après lobby ngana ko sepela makasi soki nzambe apesi nga ngolu wana ya komona par exemple que na mboka ba mama tozala pe na ba poste ya responsabilité 50% na kati ya mboka. Boko mona ke makambo ebele ko tambola mieux que ndenge ba papa baza kaka bazo dominaka biso tout le temps bango moko. Olive motu na suka eza mwa songi. Motu nango ezalete ngai leloko betinga motu makasi za oki kokanisa na basi ya artiste comédien. Basi ya comédien kala basi batika biso mais to mono kundoli na basi na bango lelo ba femme veuve wala basi ba bosana. Aïcha Okoko, ma petite. Oyebi ke secret munene héritage oyo Yesu Masi atikela biso eza bolingo. Atikela biso kaka parole moko abaki bolingana ndenge ngai na lingi bino na pratika kaka yango wana epesaka ngai mémoire moko oyo na bosa na te ke catégorie tel na catégorie tel baza pe wana soki occasion emonani
tokanisa pe bango. Tonzo botonzi mama. Mama maman sociale. Moi si dans un rôle à jouer pour gérer la pandémie ou le Covid-19. Bon message à maman Olivier boni pour na maman na oyo etali coronavirus d'abord eloko ya liboso il faut qu'on respecte mibeko. Il faut qu'on respecte ba conditions oyo ba scientifique bazo pesa biso po bango nde ba yebi na eza domaine na bango. Biso tozo loba kaka tozo se renseigner, tozo s'informer à partir ya ba information wana oyo tozo zoepa na bango nde ezo sala ke toko kapé ko étendre sensibilisation wana sur réalité ya maladie oyo ndenge eza mabe pe ezoboma bato wana eza ya liboso. Mais eloko ya motuya mama nde asalaka nini aleisaka bana mama nde apesaka force na bana na ndako omonaka te soki mama akendeki koluka soki azongi nanu te bana baza kaka maboko na matama. Metango kaka mama kokotisa makolo na kati ya lupango ata nanu eloko oyo ayaki nango emonani nanu te omoni mbala moko ambiance ezongi bana bakomi kosote bakomi kosakana bakomi koseka parce que bayebi ke mama aye donc tokolia yango bomoni nalingaki na valoriser mwasi rural oyo azosala misala sans relâche pour que santé na biso ezala bien pour Covid pe soki olie bien te okufi pe parce que immunité métabolisme ya mutu esala makana nini na biloko kolia sainement nde bomona kana zo sala makasi ya kosala sala bilanga de façon à pouvoir produire maman il faut azala autonome ayeba ko s'auto-prendre en charge de façon à ce que bana bazala pe na assurance ata soki papa aza na musala te ye pe akoki ko bakisa moi quelque chose pour que foyer et survivre. Merci. Attention kwa na maite. Baponya Aisha kupesa. Merci pour la parole. Ngalaza maman maraîchère, il y a école technique agricole. En tout cas, depuis le 8 mars et banda, c'est ma toute première fois na c'est la modèle. Na moni pe valeur na ngai ki bo moi si pe ki leadership na ngai. Na yeb c'est la maman Olive ati kabiso te zape dernière fois te a son jappé na ba maman maraîchère ya ité à Mombele, école technique agricole de Mombele. A raisonna biso ka sa ba manifestation boy a pensé à peine biso ba maman maraîchère ya ité à Mombele. Est-ce que yo s'attendaki que lelo au repasser le 8 mars na on a kati ya kingakati? En tout cas, ezaki ata likanisi na ngai te. Na yebaki yango pe te. Donc, esengo naza nango. Nayebi te nde nakoki koexprime yango. Nzambe kanda yebi. Oyebisi maman Olive nini mpona ko remercier na nyonso o asali mpona yo na journal lelo. Soki na bina loba maloba ebele na ozala mutu alokuta. Elo nasengeka merci. Na nyonso parce que ba image ekoleka
donc apesi valeur na bamama moloni bamama bilanga touti na ye te agricole Mumbele biso tosalaka bilanga biso tokanisaka tozala biso inutile na société nzongo nde tozala utile biso toyebaki te ke lelo tokozala toyoka kaka na beko kaka o kingakati vraiment lelo nayebi te naloba nini toye fêter le 8 mars na kati kingakati ngala zwi sous valeur ngam tozala na kati na zala valeur te na fana kaka na agricole masaka bilanga nzoka nde batomolinga na full ba matisinga likolo na exprimer ndenge nini vraiment esengo nanga eza makasi nde akomna kingakati na yoka kaka mais na moni na miso na vivre ngo est-ce que s'attendaki ke yo lelo le 8 mars lelo ko ya awa na kingakati na lota kuta tateke na koma kingakati mais ça si plus babenga na komi kingakati ya moni ngo na miso vraiment. Merci Makasi, merci. Bonjour, je me présente d'abord, je suis maman maraîchère, maman Love Masanka, naza na maman maraîchère na ITA Mumbele na agricole, école moko mais ancienne école belge. En tout cas, le lopenza naza na esengo eza mukolo journée de la femme. En tout cas le 8 mars eza journée moko eza inoubliable. Eza journée moko internationale. Oyo ba mama nyos ba ko sangana lelo awa ensuite ko sangana na kingakati en tout cas tolobeli journée internationale de la femme tozui valeur na biso ale balaksi biso ndeni tokoza ba leadership féminine donc en excellente na kati ya société parce que les femmes nous sommes négligées ba mona sino si donc musala moko biso toko sala eza lokwa ba femme te or biso pe toza capable ya ko sala musala ba mibali ba salaka bala son leadership ndenge nini ezali valeur à moi si donc on se négliger nous les femmes d'aujourd'hui na dit que minga olobezate on a lobika merci maman ndenga ya bibiso na kingakati donc c'est ma toute première fois ça m'a étonné na moni yango na yoka kaka alors na nenge mars bandaki to bike mars za mois de la femme est-ce que na nenge mars bandaki yo ndimaki kero on se retrouver awa le 8 mars na kati kingakati na ba mama ebele nenge toza awa en tout cas non na satandaki te eza kutu surprise pour ngai donc na sisaka le 8 mars kana ba commune na biso wana limité sili mais aujourd'hui na yokutana na bato théâtre na ba musicien na bato ba réseaux sociaux en tout cas il fallait que mutu nyonso comme étant femme ça te ka femme azobeta musique femme va mobile ka mutu beta musique ayemba sala non et ensuite ba femme ba yembi ba mama théâtre ba lobby ba pasali ba senet moko kitoko j'étais vraiment très ravi à remona vraiment valeur na biso basi. Maman Mbote. Mbote maman. Pourquoi se présenter? Maman Odile Pouloudissou, préfet chef d'établissement, maman maraîchère dans l'Institut technique agricole à Mumbele na limité. Alors tout le monde bino awa lelo boye ko participer à l'invitation maman Oliva Tindela bino. Comment est-ce que moni nenge et se dérouler lo ko nyoko retenir par rapport à nyoso leki awa lelo? Merci beaucoup. Na pesina nous maman merci mingi. Na likanisi kitoko oyo azui ya kokanisa ba mama nyonso oyo elakisi ke mama akabolaka te azwaka mama nyonso na valeur na sens oyo ya lelo na makambo nyonso eleki lelo epesi nga lisusu makasi en tant que leader parce que naza mama nazali pe leader nazali ko gérer école technique agricole nazali ko gérer ba mama maraîchère oyo lelo toyoki mingi mbela oyo ya thème penza ya journée yango oyo lobeli biso ke ba mama nyonso bayeba kotelema po batombola ekolo yango na maso toyoki awa epesi biso lisusu makasi et surtout ke mpona bana basi oyo biso tozoku encadre bayeba kotala bamodele oyo bazali liboso bayeba kosinspire na modele bamama bazali liboso surtout bainitiative ya mama Olive Lembe alobi te ke azali mwasi ya président mais tala biloko tomoni kuna ezali oyo biso pe toza kosala bana oyo toza koforme po bayeba kosala bilanga bayeba se prendre en charge ko créer emploi donc wana penza sasa entrepreneuriat wana etouche nga makasi na oyo nyonso na moni awa. Alors ndenge mars bandaki est-ce que osatandaki ke mama préfet okoya ko fêter awa na kati ya kingakati na biso nyonso? En tout cas nazalaki ata na idée wana te
parce que elekeli biso mingi tomoni ke mama aponaka abengaka sans que bino bosala demande ezali surprise munene pona biso et puis tokosepela mingi ke mama tika biso te toza na posa na ye soki oye kotala na kati ya ville ya Kinshasa mobima oyo etele oyo ezali ko former na nzela misala o nyonso nga na moni awa na kati ya parke oyo ya mama Olive ezali epa na biso na kati ya ekole wana tozali koyekola makama kolona molone ezali tozali koforme bana oyo bayebi kotransforme biloko oyo biso toza kolona tozali na bana oyo bazali kosala nutrition oyo bakolakisa lelo tala na kati na biso bato mingi bakomi na bakwashorkor bamaladi ndenge na ndenge oyo ezali liye na aliment me bana wana bakotalisa na bato bakosensibilize etouche biso mingi en tout cas tosepeli na initiative yango tozali kobelela mbele pa mama atika biso te aya kovisite ekole wana eza na badefi mingi ekole wana ezali ekole moko ezalaki créé depuis 1953 soki omoni eta ya bainfrastructure ekomi délabré toza na posa mama mpo na sécurité ya mosala bilanga oyo biso bamama tozali kosala aya kosunga biso toyeba meme kosilisa mira clôture tobandi me tozali su na posa na ye mpo tokoba mpenza kolesa population na biso na oyo etali naturel oyo etali bio. Merci. En tout cas na ndimaki te nayebanaki kutu te ke ngai oyo Aminata na uti na ite ya mombele ke na ya kokuta na ana kati ya Kingakati. En tout cas na pesi merci. En tout cas na ebite esengo eza kati na ngai na zongise kaka merci nzamba pambola ye na misala na ye ekende liboso. En tout cas na ebite. En tout cas na pesi ka merci. Alors est-ce que s'attendaki ke lelo yo Maman Maraîchère au Rosala awa na kati ya Kingakati pona ofete na ba mama misusu Nandima kite nazalaki même ata nazalaki décidé en tout cas na yeko mona awa na Kingakati na yoka kango na sango na yoka kango kana mato na nengo yoka kababike awa batu bakota kate awa babomaka batu est-ce que moni yango na moni eloko te en tout cas ndenge na koti pe ndenge na zobima en tout cas na pesi merci beaucoup en tout cas musala na ekende liboso ezala kaka mbala ya sima pe ya suka te tomona epe lisusu na ite ya mombele misala o ezosala manakati ya ite ya tozolona milona na biso aya ko visiter biso atala pe musala na biso kuna na ite ya mombele nyonso tuna pese kaka merci. Olo bani na maman Olive oyo abengisi bino awa ba maman enseignante ya ITA ya école wana technique agricole. Na pesi premièrement maman Olive Mbote na invitation oyo azui ba couche nyonso ba couche sociale nyonso to retrouver awa ba professeur ba maman maraîchère ba maman nyonso na pesi maman Olive Mbote wana na pesi maman Olive na kopesa ye lususu lokumu na kotombola oyo azotombola ba mama wana parce que biso toza ba nutritionniste na nutrition tozoyeba nini mutakoya po azala bonne santé siko biloko nini oyo akolia biso toza partout ezala na période oyo ya COVID-19 eza surtout bato baza attaqué eza bato baza na maladie chronique oyo tobengi ba maladie métabolique biso rôle na biso eza ya ko prescrire ya ko recommander alimentation nini mutu oyo aza maladie pour azala bonne santé. Merci maman Olive na oyo sali na pesi yo vraiment merci. Est-ce que s'attendait ki koya ofete na biso? Non tondimaki te toyebaki ke na Kingakati bato bakota kuna ba ministre ba homme politique mais maman a touché ba couche nyonso sociale a touché vraiment si les lobbies soto se retrouver na milliers bateau ba ministre bazali ba député bazali sans complexe en tout cas na sepeli maman nzambe apambola yo lisusu on raisonner pe na bato misusu ba o ba yete malasima bazala parmi ba maman mususu na ba thème o ezalaki en tout cas to sepeli nango vraiment makasi tozo sala effort na o biso tozalaki te tozala ba leadership. Voilà, na ba compétence au biso toza nango tokoyeba ndenge nini ya kosala lobby. Merci beaucoup.